sommes arrivés au moment de témoignage maintenant. Nous allons commencer par le témoignage côté frère. Pour Jacques impossible, nous avons coloré non possible. Il y a qu'à témoigner, va faire un témoignage. Amen libota. Na sepeli koya kotato la monene na Nzambe. Avant na banda témoignage na ngai na ko se décharger na charge o libota ya kisangani ba pesa ngai balobaki ete na koma na bongolo na pesa bandeko nyonso ya siège mondial mbote na kombo na Yesu Masia na nasala. Témoignage na nga eza basé sur makambo oyo basali ya Nzambe bayebisaka biso. En tout cas nazalaki na kisangani natangaki nazwi diplôme na koti na université na bandeko kosala nazoluka mbongo nazomitangisa. Mais avec combinaison, on a un peu compliqué parce que à G3, natangi G3 aussi ça na moni charge comme makasi ndena stopaki na ke otuna basali babite ndeko so continuer na ndenge wana oko réussir te kende koluka mbongo quelque part o komona ke eza favorable Nzambe akozala na elongo. En tout cas na tiaki tembe na maloba basali te. Mais nakepa ba parents na bike ngai fona voyager na ke luka makoki na Kinshasa bongo na zonga na continuer parce que na moni makoki ozalate bango baboyi babite okokindete soki ezate okofanda kaka ngabite basali basi ba ebisinga ke na kende pe eloko yokuta ngai te na okoma na kimia basali ba pesa nga de nzela ba banzi ko sa ba contradiction mais na landaki maloba basali nayaki basali bayebisinga ke ndenge okende okokoma na kimia en bonne forme mais eza problème ko bando kutona nzela yo moko komona ngo en live ya liboso. En tout cas ba problème ebele kutinga mena zwaki 3 oyo ekoko édifier libota ya liboso eza ndeko to fandi na etozo solola to seka mais ndeko subitement na 12h kaka yemo kwa mibwaki na mai masu eza ya kotelema mende kwa mibwaki na mai totelemi nga na ebo kokwea na mai kimia azongi atate mena kama na tala ba nyonso bazaki pembeni nga babanzolo ba o ozwili kambo na bite naza Nzambe alobaki ke na komona makambo medikambo yokuta ngate ba jeune ya mboka batakaki biso to soli na bango jusqu'à ce que la police eye ba soda Nzambe ya calmer likambo wana ngayo lena sala ta prison to na samba kite likambo sikuya kala mtu masuwa. Deuxièmement ba pesi biso moi mosala to mema ba palette ba pesa bato musume ndeko moko ko benga ndeko zwela nga palette kwa kozwa palette bato ya munene ya sika ya lekisi ya liboso azaki pe porte mengai ko ya kosimba ka palette mibwa ekena maitu o na futa palette oh bino mo bo benga na fani nga bo forcer nga na futa palette dikamoni jusqu'à ce que to meki ka collection entre biso Nzambe pa épargner nga na samba ki pete kamba ndeko bazaki pembeni basambeli nga babite ndeko afanda ki ne bo forcer ameme ya bino palette ko yango moko na présence na bino bo forcer ndeni botika ne batiki nga. Troisièmement tozalaki na ndeko moko oyo to bando sambele na kisangani azalaki pe 100% to ye na ndeko wana vraiment quand to yembaka loyemba mobwaka mi ba parents babwaka ki ndeko wana bandeko babwaka ki ye atande ko moko to yakine pe na masuwa nde bandako za na yepe atiki ye ngana zwinde ko wana to ya na to kwa to mesala ki pe na to fani ne jusqu'à ce que kwa kokoma na Kinshasa kokomi na malungu to na zuye pe to kisina moteur na ebisie ndeko na bosa indika moko to yaki na masuwa zaki gratuitement il fallait nazonga na remercier commandant ya masuwa parce que nyonso asali pour la biso eza pambate bakoka pe kosenga biso mbongo na tiki ya batela biloko nga na zongi kokoma na komi kuna na remercier commandant et tout ça kozonga na zongi ye azikamataki na nzela na sima nanga akeya atiki biloko na nga nyonso bilamba biloko tu na soma ya nzela bamibi baleki nango tu na benge na téléphone ezoleka te akenda na sim nanga jusqu'aujourd'hui ka bongo. En tout cas maloba basali ekokisami natiaki dudu te mais na moni yango nyonso mais eloko na sepeli eza parce que basali baassuraki ngai ke okokoma na Kinshasa na kimia pe voyage ne kozala favorable nazomona babonere yango nde nakomisi monene na Nzambe. Amen. Nazokumisi monene na Nzambe ya liwa
nzamba alobiki tozaka mitu tozaka mikili te po oyo esalamaka nazalaki siri te papa oyo alobaka longo kadiseke na mwanda alobelaki ngai azwa moto na ngai espèce napesa na église batoli ngai na mosala yo kapitaine ozwi moto yango ya espèce opesa na église osala nini bandeko na ngai oyo nzambe asali ya konde elekeli ngai basala bayebisi ngai te un jour okotamona 4 pine tala kondima ya solo vraiment totala basala oyo na libomo na basi na bango na bana na bango maloba bazolobana to néglige te kolwata na bango kola na bango pesa kobeta ngonga te pesa na kuku opesi boye kosala ezwa boye okomona nzambe akosala vraiment nakomi awa nakomi na 4 pine oyo nga nakanaki te tala mwani na nzambe amen libota amen libota naza na esengo makasi ya kokumisa monene na nzambe bebe oyo bomoni naza ne na maboko aza bebe ya voisine na nga toteka na ye esika moko bebe oyo azaki na problème ya makasi banda abotamaki azaki na problème ya mokongo asali banda abotamaki ti akokisi 3 ans azotambola te na mokongo na ye awa akomaki lokola moto aza na kuki sikoyo mama na ye bayebisi ye kende na hôpital bakonsulte mwana abanda osala kine aye ayebisi nga nayebisi nga abi tokende na église na biso ye alobi na okende te na baduti nakumbi ye na makasi nga moko nayebisi ye nga abi kotala nga boye nazalaka na bebe na nga abanda kobela de 1 année à 5 ans babenga ye mwana SS bazongisa ye makila 24 fois mais nakomaka na liloba oyo basali balobaka ti lelo mwana ana azwaka ta para ya pamba te mama bebe oyo na baduti nakumbi ye toye awa premier jour basali bamoni bayebisi mama na ye salisa ji ya petrole na ya kokoti mama atali boye alobi aza na mbongo te nga moko nabimisi mbongo napesi nga ndi basalisa ji sikoyo tokomi basali balobi bo banomase ye na makolo ntina mokongo bazomase bebe oyo mama bolembu nga soki nauti na ndako na nga na ntongo na oya natuni ye ngai abi omase mwana abi nanu te nga mo na ozwa ji wana bandi komase mwana après quelques jours bebe oyo ya 3 ans atamboli bakei lisusu hôpital te aza bien yango na ye kokumisa monene na nzambe oyo amen libota amen libota biso touti matadi mais témoignage na ngai eza boye dimanche moko tobongami mpo toya église sikoyo tosilisi nakoti na chambre mwana atikali na salon nayoka mwana gangi mama eloko ekoti na ndako nakende boye ndeke nawelisi kokanga fenêtre na porte nasimbi ndeke yango namoni ndeke wana azalaki ya kokanga masinga makasi na lokolo sikoyo nabandi kofongola ngo nazokoka te nalobi nazwa gilete mpo nakata singa me soki nakati singa na gilete nakokata ye lokolo nabandi kobundana ezalaki ya kokanga makasi ntina ndenge eyaki kofongwama apres nafongoli fenêtre nazwi ndeke nasimbi na maboko na ngai mibale nalobi kende biso mpe toke église amen nga mpe nakokumisa nzambe oyo asalela nga me témoignage na nga eza ya 2014 nazalaka na mokumba bamama baza awa bayebi ndenge ezalaka ntango mpasi ebandi nga nalamusaki mama to nalamusi ye tozwaki moto toya hôpital ntango tozoya na nzela molimo ya nzambe ekambi mama alobi ava tokende hôpital toya na église tozwa lipamboli ntango tokomi tokiti tokomi na porte ya basere tokoti ntango tozokota mosakoli moko azalaki wana abengi biso alobi mama aboya toye ntango toye tovandi abandi kosakola alobi mama mwana ndenge aza boye
bazwa nioka batia na kati ya libumu aliaka elenge oyo aza kati na ye. Me na kokende kobota, apres kobota elenge akosala hémorragie makasi. Tango akosala hémorragie akokufa na elenge pe akokufa. Me bobanga te bokende. Bozwa numero na ngai o nyonso ekoleka bobenga. Tobimaki tozwi moto, pardon alobi ozana Gilles de Pierre, mama lobi ezali. Tobimi na couloir amelisinga apakolinga. Tobimi tokomi na hôpital. Na banolanda traitement na bondo. Tant tokomi na bondo tokoti kandenge zalaka erango ekoki na boti. Tant na boti quelques minutes na sali hémorragie ya makasi. Hémorragie vraiment ya makasi bandeko non na monate. Tango esami bongo bafam sa Joana baye babetinga tonga ya liboso pardon ya mibale hémorragie ekati. Tango ekati bazeli mwa quelques minutes batikinga la lali babongisi mwana. Tango babongisi mwana esili me mwana ndenga abotamaki na bapota na nzoto nioka wana eliaki nzoto mobimba. Balatisi mwana bilamba ngape na yebite babongisi nga bazwi mwana bapesi biso mbetu tola. Nabotaki 7h30 baye kopesa message epa mama 13h ke mwana sa botaki me mwana boti abimi na bapota na nzoto. Soki bana bazwi zemi bapara bolandelaka bana paske bamela bakisi. Mwana botami na bapota na nzoto nde abande komela kisi po zemi elongwa. Mba moko mama loba epelo tepo ayebi o mosakoli wana lobaki. Tango esali bongo mama bengi mosakoli ayebisi alobi papa mwana aboti mwana abimi na bapota na nzoto asali pe hémorragie maza bien. Alobi amen. Alobi bozwaka huile de pierre wana bopakola mwana nzoto mobimba bomelisa ye ekosila. Tango esali bongo mama yebisinga nasali o mosakoli wana lobaki tolali tongo etani bandeko langala kosa bino te liloba eza fin. Mwana bapota nyonso na nzoto elimwe donc ngamoko na comprenate. Tango bafam sa Joana baye po basala tour de salle. Tango baye abengi muninga na moko ayebisa ye ka mwana botamaki. Tango baye batala mwana bamoni eloko te. Baye kotuna babi o bapotango esili ndeni. Nayebisi bango eza ya minene pe akokamwa. Donc naebite église oyo. Donc naebite mwana nga botama akola akokisi 12 ans. Akombo na eza Israël. Kombo wana mosali wana mutapesa ye. Alobaki na biso ke topesa ye kombo Israël. Kombo wana tolongolango te ayebi tina apesa ye kombo wana. Yango na ye kokumisa Nzambe na oyo asalelanga. Amen. Amen libota. Bon, on a peine à témoigner présence ya liloba na Nzambe. Place na salaka 2 places. Na sala na bureau privé à boss nanga, na sala ape na ndaku na ye. Na sisi ko sa na bureau, na qu'est-ce qu'on continuer musala na ndaku. Na travailler nanga pe bien, na bossa na ko kanga porte na ndaku te. Mais tombaki jour wana na sisi ko sala, na zongi ndaku na biso, na kangi porte ndaku na ete. Nande pe na komi pe ndaku na fongoli connexion na moni ba appel ya boss nanga bengi nga na ba appel vidéo na ba voice na yoki ba audio abi nanga vraiment riana naza dessus ndaku nanga otiki ngo poelele ndo za na olongwe musala place nazaki vraiment nazaki bien te nzoto elembaki ngai na bengi basali même si basali ke makambo na kute nango eza boye boye musala elisinga riana ko banga te musala no olongwa te Nzambe akomi monisa na butu wana boss nanga alali aloti prophète Konde
prophète Konde a solo na ye a ebisi kolongola ye na musala te dans gangela ki na art o ya sali ke abosana ko kanganda kume limbisa ye abandelango lisute alobi prophète a ebisi makambo mo boye salama na mboka ne na Libi yo kutu ba limbisa yo e bongo yo po limbisa femme de ménage na yo elo nini ekozanga yo lobi pe na ye musala po yesenga ke yara musala ozambo na suka musala no esili na ke musala na zakia ko lemba na koti boye bossa ya mbingai azui porte clé na ngapo na ba fongola ya bureau na ndaku na ta nini porte clé ya prophète ndi azui porte clé na atuni ngai tata oyo azanani po boss na nga ayebini oloba va lingala te lingala ezala yo tengama to sola ka bongo lingala tengama msupe to sola na ba WhatsApp na ba traducteur na bisete o aza prophète na biso place na sambelaka abi na moni na ndoto abi abondelinga na longolo na musala te de DP a rappelinga makambo na sala na kala donc des ana na limbisio na longolo su na musala te na limbisio na sima ya mutu o aza na porte clé na yo donc nazanga makambo loba neseka nzambe merci ponga musala o na sala na zwango na simaka ya contribution ya prophète ya 1000 francs na tiaka donc musala wana euti pa ye moko l'homme dédié à pesangango yango pe na suka na nde balinga longola musala ye moko pe so ami monisi balongolinga musala te. Deuxième témoignage eza que nous à la brève na sisi musala na onzo ngandaku azui transport que ezaki na sima na biso e bando tambola mbangu et tambola vraiment mbangu vraiment ozwa idée te chauffeur biso tozaki na mutuka abimisi mutu a ebisi chauffeur ana otambola mbangu bepo ani mutu palala na boulevard wa azate nzoka alobende na bato mabe ba criminel na sabino libota na 17h bato wana babandi ko landa biso na ba pistolet botemisa mutuka yo lobana biso bon po nini yo ebi biso chauffeur na bibo na fingi pe binote na bipe loko ya mabete na bika to tambola normal eza boulevard mutalala awazate otelema Nemso libota chauffeur na biso afongola vitesse ko banana triomphal ba yo zwa biso tina sendwe ba sasana ba leki kota chauffeur ba beti debal na pine toboki batu ba ganga na boulevard ezaki vraiment horrible atanga mon pe na kaspe ya bisana na zaki va paniquer mais yawe abatela ki biso mutumwa tazwe bal perdu ya na okumisa monene ya présence ya liloba amen libota na yo témoigner monene nzamba saelenga ezaki lendi na bimaki na kezandu ko bimanga ko kezandu na vanya na suka resa bina pesembong MC res na vanya na suka na ya ko ya pamba zela soto komi zandu na pesombo maman na mona chauffeur akumokele mbangu MC chauffeur kumba malembe toke musika chauffeur atalinga afiantelinga et si la pe wana na komaki na kimia nyonso elekaki j'ai dit na bimi po munateka na kufela kimwana ko bimo nga na bimaki mutatekelara au nateka na kufela kimwana na tango na la muti na mesa na cha fota l'homme na libosa TV na ngana ndako na papa na bimi nzeleza musika makasi to koma pe na morgue ba bimisi mwana ya mutoteka na esi to telemi mutozala na yo na bikasi ya lobi to kozele na ndako ko mato biso to matape to komisika maka to vandi tant aussi ici to bité to kenanda ku lokoya kende cimetière to komi na ndako nonte ko kaisha to kaiti to moni 3 pines 3 pines zaki na 3 places na 3 places wana ngai fa na mata na ne singa bi baluka yo matela kuna poto ke nonjela ma ko baluko nga na baluka na 3 pines grand car loko takinga tango loko tinga nazaki chaque mois côté et le côté yango na yo ko témoigner